Alexis Baboumamoko, un mois et demi, et Nazaki na maladie Oyo, Nazaki na microbe Oyo Yamabasi, et Dieu m'a fait grâce. À l'époque, Bayaki na pour la première fois, pas mon ami pour là-bas, au cas où il m'a dit qu'il n'a pas tapé sa boue, mais le pour les valises. Mais Dieu de grâce. Lelo à cause de la haine, lelo à cause de la jalousie. Mutu moya mona mutazo mataiza te ndeko wana malgré maladie babwa kela ki bango bazela ki 3 jours akufa mais na 3 jours akufa ki aza toujours vivant c'est-à-dire nzamba sana nzamba zo protéger bien aimé lelo ezana mutu moko to batebele bazolela na sima na yo par rapport ya mabe oyo sala yango zo mona kenga na o comprendre te oso comprendre te parce qu'il y a les enfants que tu as abandonné quelque part. Lelo abandonna mubali na yo libala na yo mubali ya honora yo abala yo mais peut-être obima et si ko kenda yesu sute ndengo kenda kuna osala makambo na yo na ndenge na yo sans pourtant informer mubali na yo ti lelo mubali wana lelaka par rapport ya ndenga honoraka yo mais bien aimé ko lela mubali wana eko fungolo ba porte o abandonna mwasi na yo mwasi o fandisa o honoraye mais banda okenda okutana ba engagement mususu bien aimé o abandonna ye o tika ye yeba ke non kolela na ye ba regret na ye ba larme na ye c'est une grande porte ouverte bien aimé yango zo fongola batu porte na réclamation même mitema batu boni yo zokisa le fait que yo zokisa mitema batu wana libala na ye kufa et panzana et voilà pourquoi mutu wana lelo azolela pona tina na yo yeba ke kono kolela na bango c'est une porte ouverte oyo zo mema na réclamation c'est une porte ouverte oyo nzamba koyoka ya kosala lelo batu ebele bakota prison à cause de faux témoignages, à cause de mensonges. Faux témoignage na yo et ça là que non mutuana musala ebeba. Faux témoignage na yo et ça là que non mutuana lelo a se retrouver na 4 na prison. Faux témoignage na yo et ça là que non mutuana lelo ba pesa kaye sous confiance te. Mais bien aimé, crois que non na oyo salawana tangu mutuana kolela nzamba koyoka ye et tobo sana tete oyeba que non. L'ennemi existe. Nzamba peso kitoko eza bien, mais kitoko na yo lelo olio vendre na 4 na libala. Kitoko na yo lelo e panza mabale batu ebele. Ezana batu ebele bazolela na sima na bango. Mama, if love is crazy, love is funny. Shalom, peuple de Dieu de partout, vous qui suivez cette grande émission, la réalité chrétienne avec Yves, Ipan, Tosso, de temps de faux. Là, rien avec la série continue toujours dans votre chaîne, c'est pas promo des 143. Voilà, nous sommes déjà avec le pasteur Blaise, avec lui, qu'on meka, qu'on partager. Si j'ai l'habitude de faire un tableau, plateau d'habitude à l'élo, ils allaient bongo. Ils allaient dans moto, ils allaient coller dans la simana. Donc il y a quelqu'un qui pleure derrière toi. Alors il y a sujet oyo. Et que senga na bana nzambe bazala religieusement bana ndamso plutôt j'allais dire religieusement et puis ba kozala édifier la parole au nzamba bonsi pona bango et puis développement nango l'homme de Dieu a comme même biso vraiment ti même na conclusion il y a sujet au l'homme de Dieu bonne santé et puis l'église corps de Christ surtout plus bande robata la biso ba moni ne sous le lolo pona bango. Merci papa Yves, santé ça bien nzambe azo bomba biso azo batela biso église fait et si quand vous allez payer, par la grâce de Dieu. Amen. Nous sommes beaucoup que tu as sujet nabiso. Tobondeli, Seigneur Dieu, tout tiki enseignement nabiso atonga lelo na salobo konayo, moli o santo apesa biso maloba, ba nyonso bakolanda biso ba se retrouver ba pambolama, tout telemeli penser nyonso eza contraire à volonté na yo, na kombo na Yesu Masia, nde tobondeli tolobi. Amen. Amen. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Je crois bien bandeko. Bo tali, bo sepeli déjà pour message des obima est très important pour nayo ndoto à la biso. Alors l'homme de Dieu ezali na moto azali kolela simana par là il ngolo banini ngote abiso ni. Oui, merci beaucoup papa Yves. Message nzamba pesi biso to partager na bana nzambe bazolanda biso ezali intitulé il y a quelqu'un qui pleure derrière toi. Ezana mutu moko oyo azolela na simana yo. Alors, tokoyeba mutuana azolela na simana yo pona nini. Alors, tozu verset de base na biso oyo mema biso na enseignement na biso, tozana mukana na Genèse chapitre 27 à partir verset 34, Bible lobi na biso boye. Genèse 27 tobandi na verset 34, Bible lobi. Lorsque Ésaü attendit les paroles de son père, il poussa de forts cris pleins d'amertume et il dit à son père: bénis-moi aussi mon père. Isaac dit: ton frère est venu avec ruse et il a enlevé ta bénédiction. Ésaü dit: et c'est parce qu'on l'appelle du nom de Jacob
qu'il m'a supplanté 2 fois. Il a enlevé mon droit d'aîné et voici maintenant qu'il vient d'enlever ma bénédiction. Et il dit, n'as-tu point réservé de bénédiction pour moi? N'a sauté, n'a verset 38. Ésaü dit à son père, n'as-tu que cette seule bénédiction, mon père? Bénis-moi aussi, mon père. Et Ésaü éleva la voix et il plaira. Et Ésaü éleva la voix et il plaira. Alors, Papa Yves awa na texte to uti kotanga bazolo bela biso sur ndeko moko azana kombo Ésaü. Ésaü azalaki na frère na ye kombo Jacob. Alors, Bible lobi que non, papa na bango lokola komaki mokolo alingaka kufa esengela pambola mwana liboso atikla héritage bénédiction o azalaki na kombo ya Ésaü. Ayebisi Ésaü ndenge Ésaü na avana pambola yo kende ko boma nyama o lambelanga o ya nangona lia na sima na ko bimisa maloba ya bénédiction. Tango mama ayoki maloba wana akiko yibisa mwani Jacob parce que azako linga mingi akiko lamba nyama na ndenge na ye. Et tango Ésaü ake a chasser azwi nyama alambi aye pa ya tata na ye apesa papa pambola ye papa akamwe abike no esana mutu moko aye déjà awa na lebile na pamboli ye. Ésaü a comprendre que non makamona nani mutasali yango ezali ndeko nanga Jacob asali yango parce que na liboso ayibaki déjà bénédiction nango. Et a insisté, abi papa pambola ngai. Papa yebisi que non, nasi na pamboliye. Abandi kolela. Abandi kolela tango abandi kolela pourquoi? Parce que ba botula ki bénédiction na ye. Ba yiba ki bénédiction ya. Et voilà pourquoi Ésaü abandi ko sala nini? Abandi ko verser ba arme abandi kolela. Alors mes bien-aimés, les lotos solo ba que non, il y a quelqu'un qui pleure derrière toi. Mes bien-aimés, lobby Ésaü alelaki. Parce que ndeko na ye aibaki bénédiction, aibaki 2 fois. Aleli, abimisi maloba kanda maloba en. Soko kiti na verset 41, alobi ke no mukolo tata na biso ko kufa na osanini na ko boma yo. Pourquoi? Parce que salinga mabe oibinga. Et me bien aimé lelo, et ça na batuebele bazo lela na sima na bango. D'abord le verbe pleurer c'est quoi? Verbe pleurer linko la bisanine. Verbe pleurer linko ba verser de larmes. Mutazo lela asa mutazo verser ba larmes. Balelaka pona nini? Balelaka peut-être au koufeli mutaza cher na kat na famille, là tu es en train de pleurer, tu es en train de verser des larmes. Balelaka peut-être aux maladies, aux problèmes moko et lesquels yo là tu peux pleurer, tu peux verser des larmes. Mais balelaka peut-être musoza ne sengo, babenyango les larmes de joie. Tant mutaza ne sengo peut-être zo bala, peut-être nzamba pambolié, là aussi tu peux verser des larmes, to benyango les larmes de joie. Mais les larmes au biso tozo loba awa, eza ba larmes ya regret. Et ça, il y a réclamation. C'est-à-dire que nous regretter pour na mabe moko muta salaye, pour na likamoko muta salaye, pour na loko moko mabe oye comme là il va salaye, alors mutu azo verser ba larme. Pour na Ésaü alelaki parce que ndeko na ye ayibaki bénédiction. Mais bien aimé, lelo ndengo zo la nabiso ndeko na ngai, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer derrière toi. Mutu moko alelaka na sima na yo, peut-être na kata voiture na ya alelaka, peut-être na kata cuisine na zo lamba alelaka, peut-être azaka na douche alelaka, peut-être akela alelaka, peut-être sika musala alelaka pona mutu moko, alelaka pona mutu moko. Pourquoi? À cause du mal que tu l'avais fait. À cause ya mabe moko yo sala mutu wana. Et ndengo sala mabe o sala mutu wana mabe, peut-être so kenda ozala kasute, mais lelo et ça na mutu moko azolela kat azolela na pona yo azolela pona tina leo pona tina na vina yo. Alors papa Yves, pona nini mutu oyo akolela pona tina mutu? Cause nini e ko sala ke no mutu abanda kolela pona tina mutu? Premièrement, à cause de l'escroquerie. Lelo ezana batwebele ba escroquer bango à cause de l'escroquerie. Peut-être au pesa mutu moko confiance. Boza ko sala ba faire. Peut-être mutu wana za ko voyager, aussi mbongo, aussi ba koli opesier, ndengo zo kende wana ba koli wana comme na famille, opesa bandeko na ngai. Mais tango mutu ayina ba koli wana a détourner yango. A cause que no biloko wana ba yibaki biloko na nzoka nde biloko wana détourner yango, biloko wana ba yibaki te. Et mutu wana conséquence, il est en train de pleurer à cause de toi. Yoza mutu sala ka ba voyage, peut-être ba voyage d'affaires, ndeko azwi mbongo. Apesi yo ndenge sa wana mbongo wana sombelanga marchandise, sombelanga mutuka, sombelanga biloko boy. Ozwa mbongo wana o escrokango. Olie bisa mutu vérité, o bisa mutu vérité te. Okoma ko multiplier mbongo wana, mais bien aimé mutu wana azolela pona tina na yo. E kolela na ye wana, ezo fungula batu ba porte. Papa Yves, ndeko moko frère moko, ba parents ba kufa batikela bango héritage.
batikeli bango lupango na héritage. Alors lokola bazaki bana ebele ba décider ba teka lupango na bango ba teki pe lupango bien ba koboli mwana zui par na ye ndeko oyo lokola zako sambela azui mbongo na ye par na ye aye ko simbise pa pasteur na bango abi papa bombelanga mbongo oyo nazolinga na bima mboka na luka mutamalama osala nga ba démarche abi ke no mbongo eza bien za na sécurité ta pasteur azui mbongo wana asali mbongo wana makambo mususu. Après un mois, frère, à la papa, na moni muta kosala ngaba de match musa mbongo ezate. Et comment ya bako bendana et comment ba problème. Yebisanga mutandengo na kolela na ye. Kolela na ye nzamba ko yokango. Kolela na ye ko fungola la porte. Homme de Dieu wana ndenge sa wana. Bible lobi que non ne touchez pas mais ouais ne fait pas de mal à mes serviteurs. Verset wana que ça en impact que ça en influence. Pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer à cause ya mabe oyo salié. Il y a personne qui a confiance. Il y a simbition mbongo. Au détourner mbongo wana, me kolela ndeko wana, nzamba ko yokango. Alors mes bien-aimés lelo, ezana batu ebele, ezana batu balela kana simana bango. À cause ya mabe oyo basala. Bien-aimés, lelo ndengo za wana. Peut-être nzamba peso kitoko eza bien, mais kitoko na yo lelo olio vendre na kati na libala. Kitoko na yo lelo e panza mabale batu ebele. Lelo batu ebele mabala na bango e panza na cause na yo. Parce que yo kota na kata famille wana, o kota na kata libala wana. Lelo batu bazako zala na kimia na esengo na kata libala na bango, mais libala na bango e koma na ba problème. Pourquoi? Parce que yo o kota kata na libala wana. Parce que koma ko bimana mobali wana. Et mais bien aimé mitema batu boni yo zokisa. Le fait que yo zokisa mitema batu wana, libala na ye kufa et panzana et voilà pourquoi mutu wana lelo azolela pona tina na yo. Et si ka kenda ke si ka zala ka me bien aimé azolela. Lelo me bien aimé na famille yo bala. Combien de bandeko basi yo bebisa na famille yo bala. Lelo na ndaku na yo mwana mwasi aya ko vanda na ndaku ne ata sala ndeko ya mwasi na yo moya vanda ndaku ne te faut se loyer. Combien de gens oyo abiza, combien de gens oyo bebisa lelo batu nyonso wana bazolela pona sima na yo yeba ke kono kolela na bango c'est une porte ouverte oyo zo mema na réclamation c'est une porte ouverte oyo nzamba koyoka ya kosala yango zo mona papa Yves lelo batu ebele ba komona ba problème. Lelo bato bele ba komana ba échec, lelo bato bele ba komana ba complication, lelo bato bele ba effort nyonso ba osala makambo esimbate parce que y a quelqu'un qui est en train de pleurer derrière toi. Mutu wana azolela par rapport ya mabe oyo salaye lelo azolela peut-être ba ne bele se leka peut-être sike kenda obimana oyanke mais bien aimé yeba ne kolela mutu wana nzamba zoyo kaye pe kolela na ye e ko fongola porte à réclamation Satan le diable akosa nini akoya kolanda yo. Bible lobi na biso na mukana na Proverbe chapitre 18 na verset 4 les paroles de la bouche d'un homme sont comme les eaux profondes. Maloba o biso batuto lobaka. So ke suka na Proverbe 18 na verset 21 Bible lobi que non la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aimera en mangera le prix. Kolela ya ndeko wana par rapport ya mabe yo salaye. Par rapport ndengo skroka mbongo na ye. Par rapport ndengo skroka ba bien ba koli o ya pesa ye. Par rapport ndenge bo banda ki commerce en faire ensemble mais vérité ezate. Kolela na ye me bien aimé nsamba zo kango. Kolela na ye me bien aimé Satan libla ko se servir nango ye ko fongo la porte ya réclamation. Yango lelo batu ebele bazo souffrir parce que ezana batu bazo lela na simana bango à cause ya mabe o basala. Deuxièmement, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer pour toi. Pourquoi? Les faux témoignages contre quelqu'un. Bien aimé, papa Yves, le loba tu es à prison à cause de faux témoignages, à cause de mensonges. Bafuta mutu mbongo, to peut-être linga ka mutu wana te, peut-être par une influence quelqu'un, oko que peut ça faux témoignage contre mutu wana et mutu wana bakangaye. Le lo akota boloko à cause na yo. Oyebi que non témoignage peut ça qui est mabe, mais bien aimé, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer pour toi. Lelo ezana bato ebele bien aimé balongola ye na musala makamwa na sala yangote mais à cause de faux témoignage na yo lelo a se retrouver à sa fauché lelo a se retrouver musala eza souté musala na beba bato ebele lelo ba relation na bango beba ba connaissance bazaka na ngo beba pourquoi a mutu moko amemaka faux témoignage lelo bato ebele balongwa na mabala na bango pourquoi okenda ko kosele makambo. Faux témoignage na yo et ça là que non mutuana musala ebeba. Faux témoignage na yo et ça là que non mutuana lelo a se retrouver na carte na prison. Faux témoignage na yo et ça là que non mutuana lelo ba pesa kaye sous confiance te. Mais bien aimé, crois que non na oyo salawana tango mutuana kolela nzamba koyo kaye tango mutuana kolela et ko fongola yo porte na réclamation yango Satan le diable ko sa nini akobanda kolanda yo. Yangelo lo mona batebele ba mituna question nga par rapport à befort nyoso na salaka par rapport à makambo nyoso nga na salaka mais pour ni makambo esimate mais obosani ko zokisa mitema batebele obosani ko bebisa mabala batebele obosani que non ba pesa yo une responsabilité quelconque mais la responsabilité ba pesa yo combien de gens ont s'abusé. Papa Yves
lelo sa bande ko bele ache mona batu semi wanga na semi wana abenga na ye mais yeba ke non kolela mwana mwasi wana kolela mwana mwasi wana esika kei ozana kimia jamais jamais ko tiko zala na kimia lelo ebele lelo bacha batu bazemi ba wanga na bazemi ebele lelo ba musu batikala na ba déformation ba musu lelo ba koba moya ko concevoir les asouté parce que mabe moko sala et mabe yo sala wana oli assumer mais mabe yo mana o yanke o finga ye o benga na ye peut-être o kangisa ye mais bien aimé yeba que non azole la butuna moyi pona tina na yo. Au cause de la peut-être ça n'a pas moyen, peut-être ça n'a pas relation, peut-être ça n'a pas connaissance, au cause de la mabé, mais ko kanga muno kona été, mais kolela na ye, nzamba koyo kango, mais kolela na ye, c'est une porte ouverte, oyo comme mutu na 4 na réclamation. Yango lelo papa yi batebele baso souffrir. Ndeko moko mobali. Ake ko aborder ser moko bandeko basala ka vie. Ake ko aborder ye ba yokani na ye. Babi que non ba passer nuit ensemble. Ba bongani ba ayebisi tarif ko pesa nga autant. Bayoka na bango ba passer nuit ensemble na sero wana et comme na 5 heures ndeko wana mobile abimi akimi abimi na chambre akimi mwana mwasa yebita akimi akena ye mwana mwasa la mukana tongo boye ndeko bazala kine azate abanda koloba banda kolela abiyo oyo salingai ndengo nyoko lingai opesinga mbongo na mbongo na ngate ndengo ke wana okotiko mona bonerte na mwasi okotiko sepa na mwasi te papa Yves frère wana akoma impuissant. A comment impuissant pourquoi maloba ya mwana mwasi wana pourquoi bavanda na ye butu mobimba bayoka na pesa ye mbongo na ye takenda bima yanke akenda mais beneme c'est frère wana a comment impuissant frère wana azwa ba traitement nyonso amela ba kiso bokoko nyonso azwa ba nyonso banzete amela asala nyonso papa Yves eloko esimba te na vie na ye yango ndeta mutu akoma na suka recours na ye nini na kende koluka ba pasteur na kende koluka nzambe. Voilà, mais l'homme de Dieu eza lelo pe na bandeko mosusu azali kamona motote asolo la rappel mabena baninga te ben ndeko penser ya kobwakela ye mbasu a penser ya koboma ndeko na ye nakaneti ya pasteur patron azali bon artiste comédien Serge Mwembo aseneti ce moment toujours solo la boye azali na mbasu ya na likolo mbasu wana ezali ya film o basalaki après 2 jours film ebongwani réalité donc mbasu pene komi ya solo na lokolo babwakeli ya venin ya nyoka babokeli ya nzoko alors ndiko na minute zo solo boy azana ndaku na mbasu alors biloko boy na kati ya musala na ebite est-ce que yem do salima be ou bien mabepe euti na ngamba ndeko pour que babokeli maladie wana ezoyer et surtout que ezaki prévu 3 jours akufa mais akufite azana biso mabe au salité mais mbasu ezuyo. Oui, merci beaucoup papa Yves pour la question wana et tout beau ça la tête oyeba que non l'ennemi existe. L'ennemi c'est Satan, le diable. Bible lobi na biso que non, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Monguna na biso, monguna na yo azaka na mustikati azaka tout autour na yo. Alors, mutu oyo aza en Christ. C'est-à-dire quoi? Jésus-Christ aza kati na yete, aza mutu aza exposé. Aza mutu aza lokola à la merci de tout le monde. Donc mutu nyonso ko ya, asala ne batuma bete, aza ne na problème mon côté, mais parce que subasme zate, ana protection te parce que Jésus qui nous protège. Lokola za na protection nzambe te et loko nyonso bakosala pona yo, eza na facilité akozwa yo mala moko. Et mutu mususu akoza la ne aza en Christ. Mais ce qui est tamboli na ye pesa malamuté, c'est-à-dire quelque part aza muto peso fongola ba porte facilement pe bako salini bako atteindre yo. Papa Yves, lelo à cause ya haine, lelo à cause ya jalousie. Mutu moya mona mutazo mataiza te. Mutu mona moya ayes voler, azo sana makambo bien, jalousie wana haine wana. Et kotinda batu pe ba solo mabe. Mais ce qui tu es dans le Seigneur, tu es en Christ. Nzamba za wana pour nous protéger pour nous garder yo. Yango ozo mona ke non ndeko wana malgré maladie babwa kela ki bango bazela ki 3 jours akufa mais na 3 jours akufa ki aza toujours vivant c'est-à-dire nzamba sana nzamba zo protéger alors akanga toujours na nzambe aluka nzambe nzamba ko bikisa ye maladie ye mais nzamba za wana pas protéger ye mais zalaki mabe mbasu ya venin na ebité ce que papa yo zo ata ya ko sunga ndeko mona délivrance na mbasu et si o mona mbasu yo ya ndeko zaki mabe ya nzoko lisusu. Oui papa Yves na sunga maman moko aza proche na biso na famille babwa kela yemba so nzoko. Ah bon? Ye babwa kele pona musala ne pekaka na musala ne peka la na batu jalousie batu babwa kele mba so nzoko. Ezala ki pe grave simba ki mais na nzela ba prière na nzela ba traitement lelo tambola bien. Nzamba biki ça y est. Donc à cause de la haine, yango zo mona ke non mutu il faut la protection. Il faut la protéger. Bible lobi que non, je connais mes brebis.
Jean chapitre 10 à partir à verset 27. Alors dit que non, je connais mes brebis. Ils sont entre mes mains. Je les garde, je les protège. Je leur donne la vie éternelle. Ils ne périront jamais. Et personne ne viendra les ravir entre mes mains. Donc, Moutou, Oyo a commis en Christ. Lorsque Jésus-Christ te protège, te garde, ba stratégie nyonso ba bitumba nyonso ba comme melayo. Peut-être qu'on peut avoir yo, mais il ça le comme gravité pourquoi? Parce que Nzamba zana yo Nzambe azo protéger. Voilà. Maintenant oui, ça ni na seneti moment tala yo, azape ndeko alingi mosala na Nzambe, asala rapé mi ba rôle na yeza plus na oyo talibongo mosala ya tata na ilanga ya tata na donc mingi ba pasteur de rôle na ye mingi ya salaka oyi biseni na seneti moment par rapport ya mbaso za nango ya nyoka et puis ya nzoko. Bien aimé yo mtozo landangai esiko zaliwana peut-être à cause de la haine et jalousie pour na musala na yo ba atteindre yo maladie wana loko le Jésus yo okokufate bango bazela ki 3 jours mais lelo nzamba so bonbon nzamba so batela yo alors pesa nzambe wana confiance nzamba ko rétablir yo nzamba ko délivrer yo luka musala nzambe ya bien ya sérieux bazali oyo pesa ka confiance ako sambela pona yo nanzela ba prière nanzela traitement nzamba ko relever yo okokufate nzamba pambola yo nzambe azale longo na yo a soutenir yo. Amen. Merci beaucoup to continuer à sujet na biso ndeto lobaki ezana batu mususu balinga kaka yote mais aboké liyo maladie alingi plus yo kufa pour que yazala moins à l'aise et par rapport à misala lisusu tout le monde de sala musala na bien peut-être yo vous avez la capacité wana te mais aboké le muninga maladie nous voisin ngana na grande sœur na biso mi balé le loza handicapé voisin muto aboké la yé maladie mais moi na bébé aboké les maladies ti a combien handicap voilà a combien handicapé donc on a handicap voilà donc voilà et pour rien ma bezate peut-être amsou ba parent to éviter. Alors papa vinde to lobi que non Bible lobi que non l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison, c'est-à-dire tout autour de nous nous avons les gens qui nous portent pas. Muta supportakate élévation mutu. Muta supportakate épanouissement mutu. Muta supportakate que non amona muta ça la bien azo réussir azo voler makambo et que bien quelque part ça va créer toujours la haine, c'est-à-dire complexe wana. Pona nini ka bango, pona nini ngaite. Alors ça crée la jalousie et Satan le diable peut akoya ko sungaye ko talise makamabe kende ko sala boye. Mais bien aimé, protection na yo c'est en Christ. Bible lobi que non, celui qui est en Christ il est devenu une nouvelle créature. Alors tango komi moi na nzambe, nzamba za wana pona ko protéger yo, nzamba za wana pona ko batela yo. Alors ndeko na ngai, yo muto za victime makamba boye, mais bien aimé, crois que non nzamba za na yo. Alors lève-toi, Luka un serviteur de Dieu oyaza sérieux, oyaza na grâce za capable ko sambela pona yo, nanzela ya prière, pe nanzela ya ba traitement, nzamba ko bikiso okukufate et loko moko te mabe ko sanini et ko yeba na ko komela yo. Alors, nous sommes en train de parler, il y a quelqu'un qui est en train de pleurer derrière toi. Bien aimé, lelo ezana mutu moko to batebele, bazolela na simana yo par rapport ya mabe oyo sala. Par rapport à makamabe oyo sala. Lelo papa ezana batebele, ils ont abandonné leurs enfants. Akenda abandonna bana na ye, atika bana na ye banda akenda, peut-être akutana mwasi mususu, peut-être akutana lika mususu, abosa na banda, ça fait plusieurs années, bana wana tinde basa wana, bakenda l'école te, bakola ka bien te, bana wana baso lela, ye bakeno ko lela ya bana wana, ba regret ya bana wana, c'est une grande porte ouverte, oye ko sala keno réclamation, nzamba ko yoka to satana ko diable akoba. Bana bayaka na mukili na volonté ba parents. Papa na maman basangani babike non tout sala to bana baboti bana. Alors mwana wana asa mwana sosote. Asa mwana nyoka te alamuki na tonga ke abanduko lukabile na ndenge na ete. Bana wana bazana posa amour, bazana posa éducation, bazana posa affection, bazana posa encadrement. Et tango yo abandonné bana banda okenda okipaka bango te, obenga bango te, mais bien aimé kolela na bango, ba plainte na bango, ba larme na bango, mais bien aimé nzamba koyo kango. Ba larme na bango, mais bien aimé nzamba koyo kango, ça va t'ouvrir des portes. Yango zo mona ba makamnu so sala simba kate. Yango zo mona kengana o comprendre te. Oso comprendre te parce qu'il y a les enfants que tu as abandonnés quelque part. Les lois abandonnent mbali na yo libala na yo. Mobali ya honora yo abala yo. Mais peut-être obima et siko kenda yesu sute. Ndengo kenda kuna osala makambu na yo na ndenge na yo sans pourtant informer mobali na yo. Ti lelo mobali wana lelaka par rapport à ndenga honoraka yo. Mais bien aimé ko lela mobali wana et ko fungulo ba porte.
o abandona mwasi na yo mwasi o fandisa o anoraye mais banda okenda okutana ba engagement mususu bien aimé o abandona ye o tika ye yeba ke non kolela na ye ba regret na ye ba larme na ye c'est une grande porte ouverte bien aimé yango zo fongola batu porte na réclamation yango Satan le diable lelo ana sima batu kolanda batu pourquoi parce que y a quelqu'un qui est en train de pleurer derrière toi mais bien aimé na ye pona juger yote na ye pona condamner yote mais peut-être ça yo ndeko na ngai lelo za na bana ebele ba parents ba yoka bango kana sango o mwana yo kuna akoma boye akoma na mbongo ebele asunga ka batu asala ka boye mais na kat na famille lokote ba ndeko ne lokote ba parents lokote kolela ya ba parents wana regret na bango wana à cause na yo mais bien aimé c'est une grande porte ouverte yango ko benda réclamation kat yango zo mona bane belé lelo batika famille pembeni ba parents pembeni bakipaka bango souté mais bien aimé okomona ba bando tourner en rond okomona ba difficulté okomona ba complication pourquoi parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer derrière toi. Voilà. Merci beaucoup l'homme de Dieu, je crois bien to moko mana moi souka mais to tigela juste pour 5 minutes. Au meka ko éclairer encore plus le sujet na biso autolobi ezali na moto ale la kana sima na yo donc yo mo mitala mi vanda mi mona bien ça là vraiment autobenga rétro tala bien en fait au sala nani mabe ozana nyongo ya nani oyo futate tala bien vi na yo ndenge ezokenda okoyeba ke ezana mabe ils ont les camerounais sont le pakalo sala au singa peut-être pardonné au bima yanké mais ça là est fort ça là un petit tour et pas ouais puis ça qui m'a bé singa pardon et ils ont la première et puis oh toujours ils ont comme mauvais sort et ils ont la sous-souté ils ont marobi qui sayo kati na bomoy et puis makamno tout et ils ont la épanouir pour nous amener déjà ayoki mawana ata mutu wana koyoka yote mais néanmoins ça va tout voilà que ça plus mieux il y a pardon l'homme de Dieu au micro vraiment. Shalom shalom à vous les enfants de Dieu na pesibilombo te na kombo na Yesu c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash je vous salue au nom de Jésus je suis précisément à Kinshasa naza responsable ya Ophelina Jésus est mon papa na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate c'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point ngaba ndambo victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona suba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko c'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe bazana motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme nango eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32.
Attention, c'est Thérèse. Oui, ce commis c'est Thérèse. Nabiso. Exactement. Mais ça ici, il y a Kubungate. Service, ponctualité, respect. Et puis bango, balo rapide. Oh, 40 jours. Mais quand tu 45 jours, il va payer ça qui wana. Et puis quand il était mbalamok pas bien n'ingai. Azam ndeni? Non. Yes, je vais service. Pour ce moment. Mais ma canicide. Bonjour. Papa Sylvia. DiCaprio. Papa Sylvia. DiCaprio. Omonio. Eh, na jibe. Jibe service. Et puis il y a José Baïla. Il y a José Baïla. Ah, moto mouido no mayele mo. Il y a Mundede. Attention tongana yo. Moto ko longwate. Ko so tongana mo big. Yango Jibe service. Et ça kaka on a qui ça. Yeye. Oh, Angola. Brazzaville. Tozuket. Kalamingite. Mokili mabimba. Abilo. Aujourd'hui. Donc à longo di biso pili ya makambo ezalaki 40 jours mais okomona contenir esali 6 mois. Papa Sylvia. Yebisa na voici. Oh basala bandeko na meki. Na meki la poto. Place ya série ya kotia bilo. Eza epa ya José Baïla. Jibe service. Eza kubeta bango toujours. Frappe finale. Frappe finale retour. T'inquiète. Ah ouais. Pas José. Ok, bien aimé, nous sommes en train de parler sur le thème, il y a quelqu'un qui pleure derrière toi. Mais bien aimé, tu es pour te juger, tu es condamné. Mais ça n'a pas de de konangai, azolela, alela ka chaque fois na simana yo. Alela ka chaque fois na simana yo. Ezana butu, ezana moui, azana toilette, azana partout. Azolela na simana yo à cause ya mabe moko yo salaire. Peut-être que ça fait plusieurs années, peut-être sur Bossana, peut-être changer d'adresse, mais bien aimé, mais Moutouana alelaka. Bible le dit que non, les paroles de la bouche d'un homme sont comme les eaux profondes. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque aimera en mangera le fruit. Mais bien aimé, ma bé oyo salawana c'est une semence. Bible le dit dans Bisson Moukana, Galates chapitre 6, verset 7. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Mais bien aimé, ma bé oyo salawana est semence. Même le foutite, même le gangite, après une année, après 2 ans, après 3 ans, ma bé wane ko ganga, pe ma bé wane ko sa nini, et ko banda ko réclamer yo. Yango bien aimé, conséquence nini. Oye zalaka na bato balela kalikolo na bango na sima na bango. Première conséquence, mais bien aimé, c'est manque de la paix. Manque de vraie paix. Dans Jean chapitre 14, verset 27, Jésus qui s'alobi que non, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Bien aimé, la paix c'est un héritage. Oyo nzamba tikela kibiso, oyo nzamba pesa biso. Muntu oyo azaba tubalela kapona ye, batambola na kombo na ye, ba réclamation landa kana vina ye. La première des choses, mais bien aimé, kozana kimete jamais. La paix que nous sommes en train de parler, c'est la paix que le Seigneur donne. Et ça peut être que non, on a ça na voiture, on a ça na bon, on a ça. Non, la paix dans ton cœur à toi. Oyo ça le col héritage kozana ngote. Pour nini pour battre balobara pour na yo, pour battre balela pour na yo, pour battre réclamer kayo. Mais bien aimé kozana yango so mona battre lelo kimi zakate ba koma na culpabilité ba koma na condamnation ba koma ko banga ka bango moko ba pesa ka sou battre confiance. C'est pourquoi? Parce qu'il y a les gens qui sont en train de pleurer derrière toi. Deuxième conséquence, il y a mutu oyo battre baganga pour na yo balobara pour no balela pour na yo. Deuxième conséquence, mes bien aimés, la souffrance dans les rêves. Dans Matthieu chapitre 27, verset 19. Moi, c'est Pilate. Qu'il n'y ait pas de problème entre toi et ce juste. Parce qu'aujourd'hui, j'ai souffert dans les rêves à cause de cet homme. Alors, à cause de Moutouana. Bazako sala complot bakanga Yesu babomaye. Ayebisi mubali na yabiko kota makamba Moutouana tiaza innocent. Nabutu lelonga na nyokwami. Il y a les gens qui sont en train de souffrir dans les rêves à cause de ma bébé basala batu. Parce que batu bazo le lapo na yo. Parce que batu bazo tambol na komo na yo. Parce que batu bazo réclamer yo. Yango na butu moye olala malamu ezate. Yango sala kaba cauchemar. Yango mona kabatu balanda kayo. Bazo étrangler yo. Batu balanda kayo babundisi yo. Nakutani na mama moko. Mama na yebisi ngabi papa. Ngana na butu na lala kate. Bana mike balelaka pembe na ngai, bana mike bazolanda ngai, bana mike balelaka bandoto wana ka moyena la butu nazalaka leste ngala bi mama bana wana balandaka yo pourquoi balando toye ko découvrir que maman ozala spécialiste à kolongola ka bazemi
bazema za kolongola wana bana wana za koboma wana nde bana wana bakoma kolanda ye nde bana wana bakoma koganga nde bana bakoma ko réclamer ye bien aimé lelo olala kamalamu te olotaka batuna bambeli ba olanda yo olotaka bana mike olotaka mutu moko azo réclamer loko moko na vie na yo à cause ya mabe osala peut-être osala ba avortement. Peut-être, mais bien aimé, mutasimbisa yo mbongo, okima na mbongo na ye. Peut-être, mais bien aimé, lota, mubali to mwasi na kufa bandakala. Peut-être na empoisonnement. Peut-être na faux témoignage na yo. Peut-être na likamoko sala. Yangole lo mutuana abimelaka yo alandaka yo. Mais bien aimé, benga biso. Et mission ye pona yo to sambela pona yo. Penzamba peso kimia mnamba salisa yo. Troisième conséquence. Ezanini, oyo komona mutu oyo, ba réclamaka yo ba lo balikolo na yo. Jeter le mauvais sort. Lelo batebele babwakela bango mauvais sort na vie na bango à cause ya mabe basala batu babwakela yo maladie babwakela yo mbasu babwakela yo mpese okuma na déformation bamusu na stérilité mais bien aimé pourquoi à cause ya mabe moko yo sala o escroka batu o mema lukuta o kenda na faux témoignage o bebisa libala batu o charge dem wangana bien aimé, tous ces gens-là aujourd'hui, ils sont en train de pleurer à cause de Mabe Yosala. Yango voilà tina me bien aimé, mauvais sort et comme pas na yo. Yango voilà tina me bien aimé, réclamation ezolanda yo. Yango na yepo na condamné yo te. Benga bison de konangai, nzamba sana posa rétablir. Ndengo zolanda biso, ndengo zo kabiso, nzamba sana posa. Yango maloba réclamation oyo, o bota totala, bala totala. Sala totala soki olala kana ndako na ngate soki ngana sunga yote soki ngana salisa yote maloba wana bakoma koloba ngo likolo na yo à cause ya mabe moko yo sala bien aimé Bible lobi que non tango Jacob amoni que non asali mabe pa ndeko na ye asali nini bien aimé aluki réconciliation abongisi ba nyama atindi batu abibo kutana ndeko na ngai bo pesa biloko wana tango ndeko na ye amoni ye aye akutani na mukanda na Genèse chapitre 33 na verset 4 à 5 Bible lobi que non akutani ayambani na ndeko na ye abosani maloba nyoso mabe o alobaki likolo na bina ko boma yo ye pe atali que non sala ki ndeko na nga mabe basali réconciliation oh bien aimé na tongo lelo nzamba na poso sala réconciliation bien aimé na mutu nyoso sala ki mabe o escroka ye o buka lukuta o sala faux témoignage o bebisa libala na ye o abandona bana o sokipa na ba parenté quelque part mes bien-aimés o bengana muto pesa ye mbongo na ye ta salila musala o bengana ti lelo bina ko lakisa yo mais bien-aimé c'est une porte ouverte na tongo na lelo mes bien-aimés sala ye fort na nzela malobozo yoka cherche mes bien-aimés cherche-les Luka ya ta na téléphone Luka ya à travers les gens bien-aimé humilie-toi senga ye pardon c'est une grande porte o nzamba ko pambola yo mais bien-aimé pardon ko senga wana e ko kangama na nzoto na yote Bible lobi que non l'humilité précède la gloire. Mais bien aimé mutu nyonso ko yeba te que non okenda ko senga ye pardon. Eza nzela ya bénédiction. Eza nzela ko fongola ba porte ko pambola yo. Jacob a sali yango kimi ezongi na 4-4 na famille. Boyoka ni ezongi mais bien aimé je t'encourage ce matin. Yo mtozo la nanga na tongo lelo. Na ye pona condamner yo te. Na ye pona fongola yo bien aimé parce que nzamba sa déterminer pambola yo. Nzamba sa déterminer as tombola yo, asalo bola mebele mais mutu moko alela kana simana yo à cause mabe osala. Oyebi yango bien, mabe wana osala mais bien aimé. Mais na lingi na tongo lelo maloba oye kota na motema na yo. Na lingi na tongo lelo Saint-Esprit simba motema na yo. Saint-Esprit alobela yo, les rassonner mais bien aimé, humilie-toi, senga pardon et pas ndeko na yo wana. Mais bien aimé pardon est sa grandeur. Et au fongola ba porte s'il s'agit de réparer, s'il s'agit de restituer, s'il s'agit de la réconciliation, fais-le, mes bien-aimés, je t'encourage. Non, mais bien-aimé, le Saint-Esprit est là. Prends le temps de prier. Ce benga biso mes bien-aimés, parce que Nzamba linga tombola yo, Nzamba linga pambola yo. Na lingina sambela pono ndeko na ngai. Yo muto landi biso na tonga lelo. Il y a quelqu'un qui est en train de pleurer derrière toi. Mutumoka zolela na kombo na yo à cause de ma be moko yo sala. Peut-être bamboule leke belé. Peut-être mes bien-aimés. Non mes bien-aimés, maloba wana yango des réclamations. Maloba wana yango de fongola ba porte. Yango ba passe belé lo zolanda yo lelo. Yango ba échec belé lelo. Yango ba ndoto mabe lelo. Yango maladie wana zo silate. Yango ba difficulté wana zo silate. Yango kutana ba raté belé na vie na yo parce qu'il y a quelqu'un qui est en train de pleurer derrière toi. Humilie-toi, Luka Ndekowana, Bengaye, Senga pardon, Luka réconciliation, réparer et sa grandeur. Nzamba opambola yo. Nalingina sambela pona yo yo mtolandi ngai. Je sais que non, motema na yo zo simba maningo za wana. Nzamba zo sala quelque chose mes bien-aimés.
Tu peux pas continuer mais bien aimé na vie wana. Tozana ne asika ndeko na ngai. Nzamba linga tombola yo, nzamba linga pambola yo, alinga matisa yo, mais il y a quelqu'un qui est en train de pleurer derrière toi. Humilie-toi. Sambela na ngai. Tchalo boko na motema na yo esika ezali. Sambela na ngai avec toute humilité. Loba nkolo Yesu. Na yoki maloba na yo. Na fongoli motema na ngai. Pe na ndimi yango. Limbisa ngai. Esika mabe monanaki. Na onga na lobaki. Pe nga na salaki. Oye fongola kinga ba porte. Yango na yepa ina yo. Kotika nga te. Molimo mosantu. Pe sanga makasi. Natika la kotelema. Na lukana bongisa. Na ndeko na ngai. Po vi na ngai pambolama. Na ndimi maloba oyo. Pe na tatoli yango. Na kombo na Yesu Masia. Et salé mabongo. Bien-aimé, na lingina sambela pona yo. Na yebi que non, le Saint-Esprit est en train de parler dans ton cœur. Le Saint-Esprit est en train de toucher ton cœur. Le Saint-Esprit veut te bénir. Il veut t'élever. Il veut faire les grandes choses. Il veut te guérir dans ta vie à toi. Il veut rétablir encore ton foyer, ton mariage. Par rapport, ya mutumo kazo le nasima na yo. Yango na sambela pona yo. Père, je prie maintenant au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a parlé ce matin. Le Saint-Esprit a touché. Le Saint-Esprit a révélé les choses cachées, Seigneur. Donne la force maintenant à mon frère, à ma soeur, Seigneur, de pouvoir, Seigneur, s'humilier devant toi, de chercher, Père de gloire, mon Dieu, l'homme ou la femme qui l'avait causé du tort, de demander pardon. Au nom de Jésus-Christ, je menace l'endurcissement des cœurs. Je menace les complications, l'orgueil. Je brise dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Père, à travers ce message, que la grâce descend, que la faveur descend et le miracle s'opère. Au nom puissant de Jésus-Christ, commence quelque chose dans sa vie. Je le bénis dans le nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Numéro Nabissé Zali, plus 243 89 76 96 423. 243 89 76 96 423. Et ça, numéro na biso WhatsApp. Benga biso à tout moment na WhatsApp. Toza wana pona yo bien-aimé. Enseignement oye pambate. Kokanga mutema na yote. Humilie-toi. Soko kokokate toza wana topeso ba conseil. Toko sunga yo. Po nzamba tombola yo. Nzamba pambola vina yo. Tozana ane ya sika kokende ka bongote. Na ba problème. Batba le la rapona yo. Balo ba pona yo. C'est pas une bénédiction bien-aimé. Luko mikitisa. Parce que nzambe alinga tombola yo. Mbote mingi na bana nyosa super promo. Isika balanda kabiso. Mbote na papa Yves, na ba journaliste, bandeko na ngai. Mbote na Dadi Valère qui est mon père spirituel. Ma charmante épouse maman Jackie, maman Nzouzi, maman Brigitte, maman Landou, sœur Olga, maman Mikle, ma famille en Chiding, ma grande famille en Chiding de partout Sika Bozali. Na pesi bino mbote, Nzambe apambola bino, sœur Sylvie, mbote bele, Nzamba apambola bino, tokutani à la prochaine. Merci. Nzambe apambola bino, merci beaucoup. Mama, if Love is crazy, love is funny.